Batata, mama, bandeko, to pesi bino mbote, bipa ibiso bozuli bakwa kolanda biso, to komi na tango ya sembo, ndenge bomoni. Lelo, to yami mwana mboka moko, komo na ye, le fils Peto Diankenda. Ebele boye biye malamu, aza mwana mboka, c'est un entrepreneur. Na ye, to solola, musala, oyo azali kosala. Mais lelo, exceptionnellement, sembo, na ozana baninga, boye bi bilongi o malamu. Na loboko na ngai ya mobali, nazana ndeko Yves Buya, azana biso awa ye pa azana émission to so na ye na loboko nanga mwasi nazana ndeko Dou Jésus Beledou. Ce sont des journalistes bien connus ici à Kinshasa et puis na République démocratique du Congo Mobimba. Semba lelo ndenge na otukolo ba Peto Diankenda azana biso, le fils Peto Diankenda. Ndeko nanga mbote ndeko Zulu, ndeko Yves, ndeko Beledou. Voilà. Alors ndeko lelo to solo la parce que aux entrepreneurs to solo la masolo ya misala to moni pembeni na yo moi ba matériel les avons ko expliquer biso zanini. Mais avant to kota la masolo aux amayi politique biso zo betama na Kinshasa to mona ki Peto Diankenda na bumbu abimaki na balabalo akoti na balabalo ozolukani na bumbu ilo aliboso na koloba na bino ndeko Zulu ko bosa na tenga dali natif a bumbu né grandi na commune na bumbu ezali commune nga moko batnyos ba ebinga soki bato bazomona nga eza habitude na nga à tout moment na kendaka bumbu soki naza na Congo en tout cas eza place na nga eza ndako na ngai soki bato bazomona nga azokende bumbu eza nde epa na ngai esika na botama esika bakunda motolo na ngai. Ambition ça a été parce que tu es ba congolais mais surtout bino ba kinois 2023. Bon, quand on parle d'ambition, bon, pour le moment tout ça na makambo wana te parce que Kobo Santé n'a pas moko à candidat en 2018. On a bimaka premier na commune à Bumbu avec 13 900 voix. Mouto alanda kange dalio a commune lelo beaucoup de camarades à Pepito Kilala bimaka na 4100 voix. Beaucoup mais à Kinshasa. Ouais, à Kinshasa. En plus indeko lelo osé oazo siéger na niveau ya assemblée provinciale. Il est pour le moment dali ministre. Il y a bimaka na 2900 voix. Alors le robomara biso to kokisaka ça été mais moto ba pona ko bumbu nyonso ba yebi na bimaka na 13 900 voix. Alors dans ça déjà eli à bumbu. Alors so na kenda ko nezali ndako na ngai. Donc on a le banda qui candidat na CDR oye kambami pa ya ministre Jean-Lucien Boussa. Tisiko na CDR l'opposition na ngamo changer te. Je suis fidèle na parti na ngai. To za ko kolisa parti pe kende liboso. Parce que nous avons déjà élu na niveau population à PCM Maboko, nous avons changer parti politique Moussouko Kota. Pour le moment, nous avons salé la Robo Santé, nous avons une fondation, et bien nous avons Peto Diankenda les fils. L'activité nous avons Memango, nous avons na cadre d'abord la fondation. En plus, nous avons Santé, nous avons cadre na cadre ya CDR. Cela veut dire jusqu'à présent, nous avons un cadre na cadre ya CDR. Il y a Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce. Parce que yo moni 2018 est-ce que yo vous assure que ça là plus que 13 500 voix ou on a Inch'Allah cette fois-ci nous avons 80 000 voix parce que na yebi ben fort ni na dali ndenge na travara nango en plus le soki na bumbu bazoko make 91% Peto et 9% wana batikili bango bakabela moko na moko ba misale belé déjà na sala ka Kobo Santé na dali moko na tongi pont o ekaboli bumbu na ngirengere pont à 15 mètres eza passerelle je parle de pont o eza remorque gole kana ba bitu ko gole kana depuis mukile banda nzela wana baiba ko travailler baiba te mutu ko ba gole kana te na dali moto ali boso na tonga pona na sali misale belé na kati ya commune ya Bumbu. Ba terrain oyo ka foot betamaka terrain régie des onga muna sala ngo terrain Sinel ba équipe ebele dans la kata Bumbu nga muna soutenir ngo ko bosana tenga pe muna ta ba musicien nyonso bazana Bumbu so moni président Sora Mbemba kendo retourna les fils Peto azani même bala mike bazana première so retourniga ka Peto tout le monde babara député na biso yo wana mais to comme na koto wana na noté mais koto na ba ibada 91% za Peto 9% babunda na. Merci. Merci beaucoup. Tout ça, on a une émission mingi na Dubaï, ici au Zalagi. Mais tu vois la politique pensate, hein? Mais pourquoi besoin na union sacrée pour partir à Jean-Lucien et na union sacrée? Telelo.
confirmer yango. Oui, tout ça union sacrée. Voilà, sikawa motuna nga liboso. Soki Congo ezaki nzoto ya moto. Pour bino parti CDR, yo personnellement en tant que cadre à parti. État nini ya santé Congo actuel, ngaki za nango Suchi Sekedi. Moto azobela, moto akatara makolo, moto azali malamo, moto andenge nini Congo ngaki za lelo selon yo. Bato bako taka biso ati na bumu baebi, bakambo bako vivre. Répondre na bosolo, pe na bosembo. Pour ceux qui ne comprennent la question bien, ceux qui Congo est là qui moto. Avec un état de santé. Bon, Congo ça n'a été sur plan pour le moment, nous sommes allés à comment dirais-je, Congo est un malade. Tous ça on a un problème, mais ils sont malades, moko ils sont vraiment mutuba ba kelo bia kokufa. Mais le fort où il y a président de la République actuelle, président Tshisekedi, tout le monde qui est moto wana baba qui kokufa lobi mais azo kufate santé ne bandi ko zonga na bosembo. Cela veut dire azo poussana pour que guérison abima libanda hôpital. Cela veut dire que fort est belé à Rosala et président de Sala fort et l'ora liboto to rosenga karake ba collaborateur baza pembe na président pour ba sunga ya solo. Ils ont été sigali kambezali ya mabe ba mbalo beza eza malam. L'autre rosenga na président ata la kapena population ndenge balela. Quand bato IDPS banolo ba que le peuple d'abord, ça veut dire ba otala nanu et si kato uti ngal lelo na uti na bumbu. C'est autant situation bato bazo vivre na ngokuna. Donc regretter ba érosion et salami kuna. Ni beaucoup mestre ni autorité moramboka bake wana bandako muso eke bandako muso eziki. Nambulo ebetaki. Nambulo ebetaki. Mais bola na bilili na uti kuna na zui 5 camions bakende boka mabanga kuna na zui bato ndako ezika kiwa na kopesa bango 105 ciment pour que babanda kotonga mwanda mundambu dans 3 mois je crois que o ezika kiza muke mais o bakozawana exapena malamu pona na libota mubaba sepela. Ça veut dire que Congo tozana malade na to bikité. Et ça na biloko ebele faut ko réparer yango. Mais président esika azola ki mboka ezaki mutu babaki okufa lobi. Mais bato ba moni mutu ango kufa te mazo voler calamité tozo bima na hôpital. Soki boza candidat en 2023, boza kana Tshisekedi. Pourquoi pas tozana union sacrée? Mais tu bazo kendia. Na wana talibango nga conviction ngeza na président na biso ya parti toujours maboko ezala pas ya président de la République. Merci. Alors, oui, il faut Bakisa. Bongisa micro pour Bakisa. Alors, bien c'est que le président de la République a vu Kamba, Boka très bien dans le Lengenaye, c'est ça le diagnostic naïe. Dans le bas conseil, bateau de déranger. Les ambela naïe. Au niveau de l'Lengue, Moukoudab Bongasa a changé par conseiller. Non, je ne parle pas de conseillers. Quand je parle des collaborateurs, même des ministres, président de la République, il y a d'autres ministres qui ont un sentiment là-bas. Hein? Non, il ne faut pas qu'il y ait des ministres qui ont l'effort dans le gouvernement, qui ont besoin que le président, en 2023, va voter. Surtout dans le retard, tout le monde a l'excellence Guy Luando. Moussa Sala a aidé les jeunes pour que les jeunes basent à la IT lobby. Cela veut dire politique, il faut monter à moi moyenne. Ce qui est dans la politique, ça veut dire que nous avons la possibilité de la politique, de battre le Roluka. Mutoloko la excellence Gilwando. Na yebi malamu, nga pa fona tuna ki osani na politique. Parce que ça ne loko ko yiba na politique. Ce côté ba ministre loko la ba Jean Lucien Boussa. Tu vois que bato a bona baza o ba ko sunga mboke kindeli boso bazo sunga président. O ba ko yibisa président bosolo. On a besoin que le chef d'État en 2023 va relire pour que le projet Azanango, Toko Kisango, peuple abanda kolia. Parce que peuple, les gens ont une bombe de santé, même 500 francs, même l'IP abanda tongo à l'été. Mais là, on a une biso toko sa pour nous recevoir peuple. Il y a quelqu'un qui est en tous autres sango la beaucoup la population. Et là, on est en 2023, et continue le peuple et peut s'affacher deuxième mandat. D'abord, volontaire azali nango, ya kobongisa mboka, volontaire azali nango ya kolebisa inspecteur général ya finance tout le monde na musala c'est Jules Lingeti Moussa zo sala pour mboko ekota na kesi ya l'état. Tala mbongo ya kesi ya l'état ezali epelé. Aujourd'hui tant on a lali nazo kanisa na lobby, rien que revenu locatif o ezongaka. Tu sais que Congo na mbongo wana, rien que na l'Assemblée provinciale, je crois que va voter la loi wana. Et le gouvernement provincial va commencer à mbongo ebele. Obi combien d'immeubles au etongami na kata Gomba. Il y a des bandak musuto futa ba $3,000, ba $5,000.
mais ce qu'on l'a qui fout droit ou à fout raté. Soit tu as fout à $800, mais à fout là en haut $3,000. Et que c'est que batu solo au Rolanda basa ba recouvrement solo mosole kota na kesi à l'état pour que les autres be la banzele zate kure zate mbongo ne ke utara ceux qui ban pas rwanda zo futate et là on a resenga na gouvernement na biso batsa maboko pour que ba revenu locatif on est dans mbongo ebele o que même ensemble pour ba gouvernement professeur qui ça ba ko manquer même $20 millions te na compte na bango. Et là on a enseigné la gouverneur ngobla fongola misu atia bato bazabo solo na bopeto pardon bazali sérieux pour que mbongo kota na kesa l'état basa la misala. Alors, tu es aussi sa première partie, on appelle ça d'où Jésus, et la deuxième partie, il y a eu la pluie le lundi à Kinshasa, après la pluie à Kinshasa c'est le mauvais temps. Ce qui trois mboules landani Kinshasa zindi. Quelle stratégie les fils Peto Diankenda? Bon, pour Nangaï, dans le bagelo komoko, si ça dépend de moi, Peto Diankenda, il faut tout ça la ville Mosusu. Ville à Kinshasa, Eza Kotonda, ville à Kinshasa, batu ba respecter te kotonga badako. Kobo sanate ville à Kinshasa tanga ba immeuble nos bo monate, bandako ebele tonga miawa. Canalisation à mai, mutu moko canalisation mai batu ba ko encadrer ezate. Si ça dépend de moi, si nazala ki gouverneur à ville de Kinshasa, il faut na ça la ville Mosusu en dehors ya Kinshasa, en dehors ya Kinshasa. Bakota maluko kuna. Bakota maluko kotonga. Yo ya ki na mboka Dubai. Ozo mona ne bazo tonga Dubai. Ça veut dire que tu as dera, mais tu as dit que tu as musika. Ça veut dire que tu as dit tracé et si tu as dit que tu as dit que tu as bureau à l'état, place que tu as dit que supermarché, et si tu as dit que tu as dit que mais bien tu as capacité, tu as dit que bureau à l'état. Dernièrement, dans tous les cas, il y a un ministère des Affaires étrangères. Il y a un passeport. Et je me pose la question, est-ce que dans la commune, il y a des photos qui sont imprimées en ville, qui sont retirées là-bas, Lubumbashi, pas foutre à $200 pour yakin, à un hôtel, après ça, on passe à capture, on passe à la 2 semaines. À tout dépenser qu'on a tout, est-ce que va conduire, à tout penser dans la population, et là, on a reçu tout ça, la ville, Moussou Swasika, et qui est allé pour le Congo. Merci beaucoup. En tout cas, na clôturer chapitre na makambo Italie Bunagana oyebi que lelo tokei na 4 mois et demi to na 5 mois Bunagana est occupé ikambo muso ya insécurité ali na kwa mutu awa bato ba ko boma na yo zali ne Congo zali côté ya ba Congo mais zali Congomani na bon ningi na zora no point de vue na yo sur situation sécuritaire ya mboka. Est-ce que vous êtes d'accord na baiforo eko salama d'abord sur le plan diplomatique babi mo konzamboka ko kenda ko luka solution libanda mingi et sali elo côté vous êtes d'accord ya diplomatie tu sais que da ko bima mingi pona ko résoudre problème Bunagana to sengé ko zonga en interne et puis na kwa mutu solution nini pona yo en tant que politique. Bon elo ko ngana ko lo ba baiforo président de la République azako sala eza malamu mingi ko bossa na diplomatie eza ma jouer ka ba rôle ebele ya ba voyage. Non, par ma voyage. Ma voyage, je ça la mamie mingité. Ça veut dire, oh, yazo sala là déjà, tu baké, il fout à l'angle que vous allez. Parce que tu bundi bitumba, tu monique et l'on en a pour le moment à tous les côtés, mais tu as na diplomatie. Mais que bon, santé même diplomatie, c'est ça la mais faire DCP à Zaliwana. Na auto Hollanda commanda ya koto aza côté à Bunagana, alors que mikoleko ya to récupérer Bunagana. To pesa bango makasi, to pesa bango mosolo na bango ya ba prime na bango to pesa bango. Ko bon santé le loso qui léopard azo beta. Pour ba jouer ba beta match makasi ba pesa bango ba prime, so ba pesa bango ba prime yango ba gagner ba match wana. Ba soda pe baza pe na fond to pesa bango mbongo na bango ekoma maboko na bango to komona ba résultat. Soki ba mbongo wana ekoma na bango je crois que pe et que kota na mboka na biso toto ke na maponami soki bitumbe zali kuna et que ça mabema et sengo mingite otangisu makambo ya bandundu ya komutu je crois que tout monde qui angote hein bateke na bayaka bafanda kasika moko me babi ko kata na mitu lecture na yozandenge babi menu réali yo ko ba menu wana che ezani mais tu sais makambo ebanda kala menu nalanda ki gouverneur akuna lobaki nalanda le sous président Mbosa lobaka ba menu rezebeli
pourquoi pas dénoncer Batouana? Ceux qui mènent au résalé. Ceux qui allaient au Beledou, Beledou, dans la Macambouana, pourquoi pas au Bombabango? Cela veut dire quoi? Mène au résalé, Bayebi, Batouana, mène noir, Bayebi, Batouana, il faut solution militaire, je crois, et ça idée bien parce que ceux qui Bangounia Bakoti, photos en la défense, c'est ça qui va faire de ces pouvoirs côte à Bangounia Bangounia. Et là, on a reçu Mokonambo, quand on a chanté déjà. Chef d'état-major, je crois qu'il y a une stratégie Moussoussou ou à attaquer Bangouna, tout peut ça chance. Ndeko mwana mboka Peto, yo moko lobia wa président de la République a aujourd'hui mandat na molongo na yo. Sécurité, insécurité économique grave na Congo. Ndeko Beledou a lobi makama. Est-ce que c'est makwa moto? Est-ce que insécurité wana ezali ba facteur chance que peut ça présenter le deuxième mandat? Mais au moment où il y a la diplomatie, ils ont posé problème. Armement, ils ont posé problème. Est-ce que les éléments écoutiens, moi, je sécurité en division en 2023 pour la second mandat? Il faut que ça na question à Yves Bouya. Il y a aussi le phénomène Koulouna qui refait surface à Kinshasa. Ça aussi, c'est l'insécurité. Bon, comment ça n'a été ma insécurité et ça m'a remballé l'autre. Banda to bandi élection en 2006. Si je ne me trompe pas, ma insécurité dans la kaka. Donc une élection en 2011, 2018, mambo est à la Kobo Sanate, et dans la partie Moussou Sieni a organisé l'élection parce qu'insécurité dans la qui. Alors Makambo est le président de la République à ce moment actuel, et ça Makamouté et bandit n'est temps où il y a zali, et bandat depuis Kala. Cela veut dire qu'il a fait l'effort pour que la sécurité est cota. Il y a moi le baki que ceux qui a koufa pour Namboko a koufa pour Namboko. Tout ça croire que na foi au hasard nango que sécurité est cota Namboko. Le premier parole d'évangile dans l'église, alléluia, amen. Nous sommes des croyants, toujours au paradis, toujours dans la vie de l'épée. Nous avons et nous sollicitons 140 jours. Non, Eli qui a l'habitude d'aller. Mais ndeko Yves Bouya, Kobo Sanate Mamlabi na oke Makambo et Bandi le loté depuis 2006. Opé Sango Serge Union sauté. Voilà, Opé Sango té tout na maboko ya kilo nyos na maboko ya président Félix. Cela veut dire que azana elikia, atozana elikia ke bitumba one ke aussi là. Avato ke maponami bitumba na kimeko tramboka. Policier ke babuki émissaire, ceux za malamu té, ils ont union sacrée. Ceux qui ont bien, ils ont fait. Non, cela veut dire même dans l'union sacrée, biso zali bateau toujours na polele. Ceux qui m'abaissent zali poto belé lango. Et on te lobby que bateau bazali bamboma mabe na union sacrée, c'est le moment. Tout continue en 2023 les chefs atsa bango pimbeni. Parce que dans le bateau, tout bomba, bango tout en 2023 ma ponami, bateau sous baro pona chef était parce que bateau bazali bilonga mabe. Alors chef, pardon. On ose faire allusion à Nani Katumbi. Non, moi je parle pas Katumbi. J'ai beaucoup de respect pour Katumbi. Katumbi dans le gouvernement. Moi je parle de gens qui vis-à-vis à Azan ensemble, Azan gouvernement, d'abord ministre ministre à plan, ministre transport, ministre affaires foncières. Azan a biloko mususu ndeko nangai o Katumba zolo ba ma bepezate. Azo makambo ezali rien na kati ya na union sacrée. Tout la kaka iyo te si ma base, ceux qui ma bezali, il faut pas dénoncer pour tout changer. Ceux qui sont bon ma be, on est dans le cancer. Ça veut dire que quand on musu a cause na raison na ye, quand on musu a cause na tort na ye. Mais n'a problème na Moïse Katumba, je parle des gens dans la kati ya bazana kati ya gouvernement bazana kati ya ba conseiller o bazo sa makama be même ko le kamaka ngo tengando comme Moïse o bazo boma bazo kundula mboke kenase. Cela veut dire que on a besoin mboka na biso ke liboso peut to sa ma malam na président le réunion sacrée. Je suis dit aux alliés cadre il y a parti politique aux alliés membres réunion sacrée. O yo président ngo ba il est très bien même moi la boka Jean de service. Nani a coordonnera union sacrée. Le bela biso na pour l'union sacrée. Donc il y a une réunion, le siège à cas, coordination gérée par qui, siège de la ville Wapi, les autres réunions sacrées, les réunions sacrées, on peut savoir une image, il y a une nébuleuse, il y a l'eau qui existe à Nango, il existe à Rapé, les monuments de la Ronde, les réunions sacrées, ils ont fils pédophiles dans le bel habitude. Bon, pour le babo solo, d'abord, donc coalition comme dans le code. Voyez du code, le bel union sacrée aux alliés, ni exactement. Ndeko Bouyalo dans le Banayo, ce qui n'a pas le bangaï de temps que Peto, je vais parler de CDR.
nazana na loba moko te pona loba metali union sacrée. D'abord ko bosa na te na sali 3 ans et demi na daki na mboka te, na daki libanda na utozonga. Makambo etali union sacrée organisation sur basaka na yebi ata moko te d'abord. Alors on nga nazo lobela on na ko telemena lobela o etali makambo so tuninga a CDR là na ko peso ba mituya nyoso ba question so tuna na ko peso ba réponse. Mais o etali union sacrée, même moi jusqu'à présent na yebi na no siège à union sacrée te, na nazo tam sa union sacrée, na yebi te tobi que autorité morale à union sacrée ezali président de la République. Loko yebi ata mfula makona ngote. Ndeko to le mametali CDR. Alors, la deuxième partie à l'émission, d'où Jésus Beledou, il me trouve fou dans ma soul. Merci beaucoup. Ndeko fils Petolia Kenda, aujourd'hui, on sali 3 ans libanda ya mboka. Na sali émission na yo, la kisinga makambo oza kalibanda, oza na ba restaurant libanda, oza na ba hôtel, oza na makambo ebele, oza entreprendre libanda. 3 ans après, pourquoi ozongi na mboka lelo en tant qu'entrepreneur? Pour nani ozongi na mboka? Bon, kobo sanate toto salara na yo émission na kata Dubai na lobaka noke nazo bonga mapona zonga pour que totali mboka na biso ndenge bana ko tambola. Na auto sala premier voyage na yaki na tali situation mboka ndenge zalaki surtout jeunesse est vraiment abandonnée. Ton a besoin abandonné vraiment 90% jeunesse na biso bazali abandonné. Na mona ki projet on a zalaki na mboka Dubai. Na mimango mbango na nango na Kinshasa pour que na aider jeunesse dans la mboka na biso. Le longtemps tout le blama kuluna parce que ba jeune bazawana bazangelo ko sala bazangi ba occupation yango mona ki ba mona ki suka nango ba kamno kanga batanzela ba botra bango mbongo. Mais faut yila bango idéologie moi malamu amona ki akoma utile na société ko pesa e musala o ko indépendant pe mbongo azo sala lekita nso mutu so na bureau. Yango moni kinga na zongi mbango na idée to solara na yo yango to yena ngo eza suma kambote ya projet mais biloko nyonso na lobelaka na yo eza ana kata Kinshasa. Alors olobaka notamment ba watchka pona ko ela ba jeune ba o bazana ba chômage notamment osaki na projet ya PDL marque na yo elamba okoya nango na Congo mais projet phare olobaka okoya nango na moni eza mo pembeni na yo wana ezali makambo ya watchka car watcher. Oye na balo boni okokaba yango okoteka yango yoza homme d'affaires un homme d'affaires ya intérêt ya mboka okoteka yango oza philanthrope okokaba yango lokola honorable Luando le ministre Luando uti koloba ya saka bado mingi. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça et puis qu'est-ce que vous avez ramené oye na nini concrètement? Bon ba biloko na ye nango yango Nathalie Sibino eza ba on appelle ça saut électrique. Ils se permettre batwa sokola mutuka ou bien ba moto ou bien même na jardin na yo ozana bezo sa musala. Biso na Dubai tozana ngo yango ba bandeko ba salelaka ils se permettre jeune asa musala na tranquillement. En plus c'est fonctionner et ça la na courante. Tu peux utiliser mes courants mais fonctionnement la ngo bosser ça na lim cigare. Otiema na kati, otie produit na kati, moment porté na relaxation ndenge fonctionnaka. Bon mon appelle ba jeune au déjà to pesi déjà au bazo ça la na niveau ya Kinshasa ndenge de sale là. Pourquoi tu na idée oyo? Et de permettre jeune azangata eloko moko te. Ko pesa ba jeune misala. En plus ba organisme ba organisation mingi za net ba fondation et belé ototanga commande ko ngai son excellence Guy Luando ba dans ça là et ça pour nous aider population qui est liboso boso na te même 150 lots au eza réserve ko eza compte à rep au ba repesa ba jeune au ya parti ba koma utile pour que ba yeba ko contribuer na parti za mamba ba bando contribuer ba jeune wa bando sala ozana mutu azo sala nango par jour tu peux faire même $100 et les qui même mutu azana wewa et les même mutu azana IST. Parce que soit mutu kaso déjà dans la biso sur la mutu ko yena mutu katon so futu mutu $20 soit dans 5 clients bata $20 à cause déjà $100 et que permettre que mutu a bouli tongo nyonso a que vexer $15 mutu a bouli tongo nyonso na ST a que vexer $25 et ça permettre ba jeune ba koma utile to ko éviter ba kulu na base la so mingité ba tu ba koma utile na kata société ba la base bandako c'est ça idée to yena pour soutenir mboka na biso kende liboso. Donc ce que nous comprenons bien parce que miso bato
o pe batangi mingi te me bazo kalingara bazo landa yango donc matériel ezali pona kosukola mutuka ndenge basokola biso mutuka ndeti na kala mwana basokola kaka na mwa linuka donc soka zo matériel kosukola mutuka alors mutuka malamu je sais si vous me permettez na koyeko la sabino oui taki est-ce que vous permettre ya la voilà sabino ndenge fonctionnaka oui nous avons la brosse brosse nous en avons nous avons équipement complet ici yango awa oyo eza permettre yo kofungola yango nyonso ezali kopesa bagene mosala bakoma utile nyongo lobi bagene mosusu basokola motuka na mai ya kalamu na linuka na savon bazoboma mpe mituka ya bato parce que mai ya mabele eza wana motuka eza ebima bien te moi na nsima awa ozi okotisi otie mai ekekotaka na kati ozi awa okotisi mpe permettre mai na yo ebima awa oyo ezali alime cigare ozi okotisi awawa awa okoki okotisa na alime cigare na yo alime cigare oyo akata véhicule kata mutuka na oza na besoin te ke o te oluka o courant ezalaki ngana kasa pe groupe électrogène be courant non mai otie awa opi na yo okotisi awa linuka no mpona konika mutuka na yo yango yo ebrosse mpona konika bapine nyonso yango la eza équipement mo eza permettre moto osala mutuka na yo facilement en tout cas avec pression soko olingi otia produit ebima ozwi oyo okotisi mpona produit okotisi oza na besoin konika na se ya chasse oyo permettre pression ezala makasi mpona kolongola basalite nyonso yango na kati eza eloko moko toevolu yango na niveau ya dubai bagene oyo baza nango basalaka baza nango yango toyenda yango na congo mpona koyede e projet eza mpona 25 000 jeunes na ville ezala na to evolue soki osuka motuka mai otie wana soki osuka mutuka mosusu eye ochange so mai mai wana ekosila wa liboso mai okesila ondo ocharge kaka mai mais so oyo ekosokola yango deux véhicules eza permettre ogaspiller mai ebele te tu vois ntango basokolaka mai ebele ezebebisa mpe banzela à partir ya mai oyo ozoregle ndenge okosokola mutuka no calmement na so ozomona ekosokola deux véhicules kibuya mais ndeko peto oyeli biso niko mayele awa na kina Congo oyo batika yango na Dubai pouvoir d'achat eza likolo eza bien bongo esuka na Congo makambo ebi pouvoir d'achat eza faible ndeko belo apozo question oyando nyango mingi vraimen mpenza te okokaba to okoteka soki okoteka okoteka na prix boni bon mpona koteka eza na valeur koteka eza na formation na kati na teni na produit eza na valeur à $150 mais eza na bato mosusu tomoniki aza na makoki te oyo bakoya moto aye oyo akobima comme parrain na ye oyo akosupporte charge na ye ça veut dire moto ntango azosala et chaque jour azozongisela biso $10 ça veut dire soki asali 15 jours asilisi mosolo na ye matériel etikali ya ye ça veut dire que moto lokola yo olobi ndeko oyo aza na besoin nango nga na signé comme naza parrain na ye ça veut dire que ye afuta soki afuti ti ngam na kofuta mbongo wana moto wana il est obligé chaque jour ntango azosala a remettre biso $10 et soki asali 15 jours $150 ekoki matériel etikali ya ye mais moto aza na mosolo mbala mo nde baorganisme ezalaka ye ou bien fondation moko ye ndenge ndeko gilwanda azwi mpona efunda nino parti politique naie parce que l'autre Robert appelé c'était il y a beaucoup de partis politiques aux anango ba soutenir ba camarades na bangote ba jeune ba dans la parti comment ba jeune ba na parti ba comment est-il les tout le monde a même la parti au pouvoir il y a beaucoup de jeunes qui ont réclamé que Moussa les athées biloko permettre bango à comité il moi comme ça la Moussa puis ba jeune pour leur appeler volonté que na dans la besoin na yo ko la Moussa la peut mutu ba opesa ye ateki aoluka suba senga mbongo mais pour te former bango to lakisa bango utilité nini ya machine nini ke pesa o lobby comme patron lobby pe bando banga yo parce que si vous travaillez bien dans un mois vous attend sur $1,200 aux alango ya yomoko et lekina moto akenda na bureau na ba banque musu mona balata ba costume ba kendana donc ce lobby pareil aux la plus banane ba politicien non par exemple ba politicien ba structure ba église ba pasteur ba koya non pona ba ndimna biso ba ONG ba ça eloko te to ko zo même ba sombi
na 150 ou bien balobi que biso tozango en crédit mais biso église toziango comme garantie biso bandi ba dozong sabi to ndofuta yo et ça va procédure équipe ya commercial les alliés remboursement ya chaque jour ya $10. Il y a $10 na mutu moko azosa na somo azozong saka $10 par jour $10. Par jour $10. Soit pour $650 15 jours. Machine etikale aye aibi wa kosala na oyaye eza aye eza pona kosunga mboka eza pona kosunga ba jeune ba koma utile plus de 90% ba jeune bazo sala le côté même to benga kuluna kokanga bango kena bango so to pesi bango musala te eloko moko ezate yango na robeli formation na formation eza ya 5 jours pour voir l'accès ningi sala ka comment entretenir amu bisike zali bisike zabeli des ans batete là tous en intérêt à IPJ na école institut professionnel de la Gombe. Basi formation na bango ici de l'accès en plus ici biloko tuna na ngoza masoma monsieur masolo te ke ya nyonso ezali non biloko ekoli kosi la parce que l'on a na ngoza na 500 so que sili ça veut dire commander mususu en plus projet na biso ezali à 25 000 jeunes na ville ya Kinshasa. Si mais au Kenya province na kata ville na système na carrosse. Voilà, la question en live, on a 3 petites questions. Na okena moko mais rapidement. Mutuna na live liboso ndeko fils Peto Diakenda en tant qu'entrepreneur. Tous on a 2 grandes structures oyo na Congo et lobisaka bato. Tout le monde a action basalaka. Et la fondation Denise Nyakeru, il y a première dame de la République, la fondation OLK, il y a ex-première dame. Est-ce que parmi les cibles, ça peut concerner? Pourquoi pas? D'abord, on a commis là déjà la lettre, on a commis la fondation à Maman Olive, on a commis la sous-fondation à Maman Denise, et dernièrement, on a même le bureau à Maman Denise. To solo la kina coordonnatrice à Zawana mais bazala lo lenge bango ba fonctionnera nango yo bakanga porte te to solo na bango très bien mais bazala lo lenge ba fonctionnaka par rapport ya makambo susu bango bazana ba partenaire si un projet ezali ba kotali sa projet na bango pas partenaire et ba partenaire na bango ba kotsa paquet pour bazwa et bango moronde to solo na bango jusqu'à présent projet za malamu bakotali sango pour ba partenaire so ba partenaire na bango ba bisu mosolo na ye na fournir bango en plus nombre ba kopesa bisu de l'accès bango parce que ba jeune so ba komi na musala cela veut dire tout monde na ba chèque nyonso ba dans la ville te abi que so radane loko ne par jour peut prendre même $100 $50 ayo beto ako te million na porte c'est pas au sengo même 1000 francs mais tant to so tika bango babela biso na nzela to kabla bango mbongo to so aider bango te meilleure façon aider bango yela bango musala pesa bango ce qui n'est pas kokite wane to tiki mais je crois que musala na yenango ba jeune belé ba ko de ko bo sanate obenga kinga la niveau Dubaï ba te belé ba ki déjà ba adhérer pour ba soma matériel mais na boya kina bima pe aventurier ke biloko ezate aussi mbongo bato cela veut dire qu'il faut biloko za sur place bato ba yeba zui apesi mbongo azui biloko na yeba format nini bato ba roya ba kutana nayo pour bazwa yango est-ce que ba kotala kana etando ike pa ya ndeko zulu na sembo ba bengi est-ce que oli na siège moko to ozo prévoir activité moko o réunir finalement bato o expliquer bango ndengo expliquer biso et puis à l'issue de cela bato ba souscrire to ba somba non déjà place de Jézali na opesa bino adresse pour comment on a ces émissions bato ba royi ba place ba rozala numéro tozada ezaka ka place moko te et tozo visage na toza na funa Changu Lukunga et Mwamba tous les 4 coins on a tout ba bureau na biso à représentation pour que bato ba rater kana Gombe ça veut dire so mutaza na posa na ngo na niveau ya funa commune à Bumbu Ngirengere Banda ba place ba rozelango o kuna Kimbanseke qui senso place ba rozelango alors ça veut dire Kabola donc bo santé na tout le makambo organisation mamba passeport ti bato ba na Gombe to bo bato nyonso ba toujours na Gombe mais ba coin nyonso bato ba za la senso bato nyonso ba za na coin na bango esika ba ba ke ezaka ka teka ke za la bureau na ngai ya dini ça veut dire on peut travailler na ba organise ba structure muso ba za na ba place to yeto pesi bango ba matériel et bango ba komi lokola ba benga ba banane comment dirais-je
comme Kimingai, les systèmes Vodacom là, RTL Bando Sala, Fongoli Shop, super dealer. voilà. On va comme tek la biso, pour nous payer sa moutonio sur Mosala. On a reçu ça la question, Anna. Yo zali beaucoup plus ancré na Bas-Congo, la grande province à Bas-Congo. Tout le monde a rose à mingi na banafet kuna et puis aux notables à kuna, ou on est sengel ko bayango. Mais pour nous on a projet tel ka Kinshasa. Boni na Bas-Congo ba jeune belé bazakuna ba ko tala biso ba bi mais a tiki bampangi. Bon, place à banda na faible commencement ici ka teka makala. En fait question na ngalinga na lo banini. Projet à Kitoko Boy pour la nuit étendre en côté na République Mobimba 25 000 elle est belé. Kabola ata obandi ata na 2000 na chaque province. Obandi kaka na Kinshasa 25 000 ba moko siko ba Congo tiena wapi. Kisangani yote nani province orientale ba Katanga o tuele bazuele ba o ba ko temso pour émission ça suivi na République Sembo za suivi magasi. Monoko betaka libaku. Par exemple na beteka mo masolo ya Kinshasa passe na dali moko na zaliawa. Mais projet déjà gouverneur Guy Bando azanango na kuta ina solola kinaye amona ki projet na bureau neto solola kinango a intéressé kinango pour non pesa ba jeune en Congo central Mosala. Quand on a lobé ki mamba Kinshasa 25 000 jeunes, ça veut dire idée na biso 25 000 jeunes eza mokie hein. Tant ce bon mot na ngebele, tant on a ba kinga mo na 60 000 voix na commune na Bumbu. Ça veut dire 25 000 de mois la tête. Ça veut dire que chaque province a na l'eau na autorodoté. Ça veut dire na Congo central c'est au soleil na gouverneur. En plus le gouverneur ya na Lubumbashi to soleil na gouverneur à partir ya Dubaï. To soleil na se plagi na projet. En plus ça bandi comme suba na Goma si babanda ko benga biso ningi to ko mema biloko ekoma kuna. Et ça question organisation, ça veut dire ngamoko babaka musap moko et sokola ka elongité. Ça veut dire bato ba moni ke bako tsama boko na projet oyo. O bako za ba partenaire. O ke projet to ke na ngoti musika porte za ko fongwama. Tu as dit banda, on biso vena ba pays anglophone. Ils ont fait la force, tout ça biso to système beaucoup pour mboka na ceux qui ndeli boso. Ceux qui mboka na biso to sangani, tu ba ke to kendeli boso. Alors Peto Diankenda tozo chité déjà, nga ina yeba combien de minutes pour eloko esuko la véhicule? Pour nous sur un véhicule, il a 15 minutes. 15 minutes véhicule 15 minutes. De raison qui propre. 15 minutes. Dans la salle à radio soit. Ah, ouais. Ah, il y a un peu de bibliothèque à Makala na Bakongo. Na Tekango. Merci. Alors, il faut y avoir tout chité déjà. Nous avons chité. Dans comprendre que 15 minutes, nous avons chité, nous avons branché, pour nous sur la mutuka, pour nous aussi sa mutuka nyos. Ça veut dire rapidité. On doit que formation est utile. Tu repères sa mutuka, moi, grosse attention inédite. Aïe, sur la mutuka. Il faut pas former comment va sur la mutuka. Et on te dit que tant que tu pesa yo ba former yo bato da ba sala ga musala to mona ga ba jeune bande ko na biso ba sala na sayo na peut des évoluer ba yebi déjà tant que tu pesa ye oyo et permettre à sala mutu ça sala une heure de tomber 40 minutes et permettre à sala même 15 minutes parce que te permet bon on ba sur la mutu ka zo boa ka mai na maboko mais on a dans machine et de permettre au sokola plus de 5 minutes aussi si mutu ka mubimba tant on ronika na ba produit utiliser 15 à 20 minutes, mutuko pesi mutuko. Formation. Non, formation, il y a un paquet de $150. Oui, ça c'est en plus dans ce nombre 150 euros peso tennis, tu peux produire au bandela, en plus tu peux un équipement complet. Alors, est-ce que contact est ali parce que tu vas au Talarabiso, tu vas au un numéro à Sembo, tu vas au un numéro moko particulier, adresse est ali pour bazoa concrètement contact na structure Peto Diankienda. Numéro na Ropé Sabino, je crois pour communiquer numéro dans la souka. Na Ropé Sabino numéro na ngate parce qu'il y a numéro privé où il permet de te bande robé en attendant de raison à service commercial. Na Ropé Sabino numéro pour il y a même dizaines de femmes bazawana au bas travail pour un service commercial. OK. Alors au lobby comme un produit. Ce qui se produit en sili. Mutarozo o. Tous en shop pour te doter ba produit. Na primo ya bien. Na prix no primo ya bien. Banana ba sukola ba véhicule bazara trop exigeant. Non, tu repères après moni ne ba sur la mutu moni a sombi savant les coques, a sombi savant clean, bazo bo mabno mituka. Mutu keze nzulu kozo yebate,
le coup là ba bois cli javel mais ça va produire de permettre que mutu connaît tika l'intact même ça qui n'a pas trace ça n'est mon la sauter et ça va produire ça veut dire que pour y aller na formation so ba formation te moi ba ça le résultat malam na mutu kana yo ikozala te même ba individu hein na même muna ndako même yo oza na ndako na yo aussi moi na musala na yo sala yo mutu connaît ta toujours intact en aujourd'hui au souscrit au sombi machine pas de savon. Non, ça veut dire non. Tout ça va produire exactement pour nous recevoir la moto. Approprié exactement les corps, exactement clés, non. Alors, fils, peut-être qu'il y a tout train en 5 minutes, on nous signale. Alors, tant que ça la moussala, pour quel résultat? Pour que le peuple a malam. Il y a un homme bon sabiso. Souci n'angezali bato baebi nga baebi na koyi kolala te soki ndeko nga alete tise na robeto la bino lisolo moko josu na uti musala na zokota na ndako na kuti ba garde ba sa sécurité bazali kwana na zonga retard ba 1h du matin na tout le monde bolier on a tolete na kuti na ndako na si madame prochainement soko répéter makambo sali non vend na bango na table aux hommes na donné tolé na bango na biloko nga il fallait na lia na pesi bango ça veut dire que na souci bato baza pembe na nga za baba za malam ceux qui baza malam mboke kindi liboso alors souci na nga dali que bato nyonso tout travail n'intérieur les atero travail pour na yo moko travail tala pe bandeko baza pembe na yo kende tu na sangona na bumbu ba rebisa yo et ça bilo muso nga na sala te nga moko te leta onso baroba ke peto sala ni na bumbu tu sais pont on a tonga na kosoma même 3 ndako na kata bumbu 3 parcelles mais n'attend pour la population bolingo peto dankenda émission silita ouais moi yasuka bena yasuka po babito de bodete peuple congolais ananza pouvoir d'achat et là du polo des annoncés 150 la milité. Non, il y a autre fait 150 la qu'est-ce entre autant en congolais, et ça dit 300 000, voilà, mon dans ça à côté, mon toit à la organisme, Ndeko Yves, Ndeko Yves, où est à combien? Non, on a tout monté dans la combien? Monté dans la 1000, non, écoute, monté dans la, non, quand il y a monté dans la $1100. Ou à zo vexé, n'a pas effectivement banque à $15. Mais mon tas sommi moto il y a $1150, $1100, bah on vexé $15 par jour. Na moto a bimi si $150, à zo songa na $40. Nana zo songa mninga. Merci, le fils du Peto Diankenda. On va arrêter parce que c'est l'État. Alors, on appelle ça 1 minute seulement. Message à Souka Poto Kabona Baeba Sobatali. Message à Souka Zalike Bolingo, Mibeko Misala, Oiko Tombola Congo. Tolingana, ya Kobomba Nate. Ça veut dire que Lingi Muninga Nayo, Lingaye. Tolinga Mboka na biso Kendi Liboso. Ils ont abattu Belé au Bazala Mosolope, Belé au Bakosa, la plus qu'on a la salle. Ça veut dire que base dans la bolingo mbongo ba ozoba ke no bomba ka libanda te ba luka ba projet o ba projet de belé ko ozoba jeune pour pesa bango misala et là on a resenga bato nyoso nzama pamboli bango ba ba ko créer ba activité na mboka na biso pour que kene boso ko bosa nte ba ki na Dubaï ba activité na sala kuna 90% baza ba congolais oui bato nyoso ba sala na restaurant sont des congolais o bazo futa mape malamu bazo futa monta so retourner ba motu moko za na sea ya $500 azate ça veut dire que bazo futa malamu ça veut dire que idée na pe ya moto yena ngope na Dubaï voilà bato bazo futa ça veut dire que na limbo kana na kozo pe ba congolais kotoyo na longoli bango awa na kena bango na Dubaï o bazo travail ça veut dire bolingo na yango pe kana sana ngo o bazali o ya moketo za na ngo to pe bango mosala ça $50 ou kokala ngomba la mokote même ndambu yoko uzo ko parrainer ndeko même ndambu $10 pendant 15 jours même ndambu bitenga na kokate na ko pesa na ndambu par tranche 15 jours bani musa 15 jours ozumusi eloko tika pe pose toza la kaka ata $50 50 pas de problème. Merci fils Peto Diankena na banzi bato balandi biso bayoki bino so
bolandi biso soko ningo benga na numéro za na sa etando ike tokopesa bino ba coordonnées po bozwa eloko oyo o bozomona surtout na bengi mingi bana o basukola ba véhicule na rivière à Kalam place nga na sukola yanga wana na funa yango oyo bobenga ngai tokopesa bino numéro et puis boya kozwango encore une fois le fils Plateau d'Ankenda merci nanga ko remercier ndekolanga mo su bokatite parce qu'il y a soutenir biso na projet oyo son excellence Guy Mboyo o alingi bana mboka azu déjà 150 so na compte ya rep na opesa bato na ye pour que bata la iti na mboka pe na parti na ye. Merci na baninga tozana bango na plateau Yves Bouya merci Dou Jésus Beledou merci na Freddy Takidi wazaki si ma caméra merci na Gimputu merci na Tony Binda waza monteur ya émission yo merci na Samson Ilunga botika la malamu tukutani mbala sima na cadre toujours ya Sembo.